Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Voilà une émission chaotique. Et cette émission, où il peut savoir d'informations, il y a Masano, il y a boxe, il y a MMA, il y a sport, Moussoussou. Chaotique, ils aura toujours présenté Nangamoko, Mishono, ka aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto, Pe, na Molimo. Chaotique, il est à la chaîne Nabino, il y a YouTube, il y a As TV, Média, Pe, na Congo Web Télévision chaque mardi na 20h10, rediffusion mercredi na 12h. À part ça, na ça rappelle émission politique, Otobengi dépêche, actualité à temps réel na système ya Buka lelo, Lamba lelo, Lia lelo, wana tuyambaka ba politicien et puis tout ça la kaba analyse telisous, ban analyse politique. Na kaoteka lelo tokolobela mingi situation ya mwana mboka Martin Bakole na komba na ye oyo kobunda kalate na Kabayel agite Kabayel na Martin Bakole. Pour le moment date nanu bapesi te balobaki na décembre, mais ndenge tomoni décembre eza kokende on dirait komba ekozala na décembre te, mais toza kozela ba signé ba agreement yango tokolobelango na kaoteki ya lelo. Tokofungola kaoteki na biso na kopesa basango ya boxe ndenge eza koleka na monde pe ya MMA. Tokobanda na mwana biso Zulu, champion Zulu azali congolais ou a évolué en Afrique du Sud et puis aza ko évolué na Londres. Champion Zulu a ota kozwa titre na ye ya British Championship. Donc, championnat britannique, a komaki champion d'Angleterre, a qui titre il y a champion d'Angleterre. Ce qui on dit autant la émission, tout ça qui n'a champion Zulu, oyo aza soutenu na maître Baina Jidoka international, sur côté na YouTube na biso As TV Media, ok, na playlist ya Chaotique. Pour tout ça, la dépêche Chaotique. Ok, na playlist ya Chaotique. Au comment na émission, tout ça, qui na champion Zulu. Pe, tout ça qui va extrait, ya combat na ye. Yemoko champion Zulu, pe, alobela ki makambu, ya ba combat na ye. Bino moko boyebi, Joshua, a ota ko perdre na Daniel Dubois. Joshua a perdu ki na Daniel Dubois, ko perdre combat na Daniel Dubois. Il fallait ba bunda, combat retour. Rematch, en anglais, rematch, match retour, ya combat na bango, il fallait ezala na mois de février, ndenge ezala ki programmé février 2025, mais Joshua Alobi azali prêté pour na kobunda na février 2025 parce que alingi penza a récupéré penza bien parce que kawana babeta ki akende malamoko na combat retour, en tout cas, à Sengi bapesa etan, il y a préparation, février, Joshua Nadibois, Bako Bunda Lissousouté, ezali reporté à date ultérieure. Selon promoteur ya Daniel Dubois, Otobengi Frank Warren a dit bon, le rôle à Joshua azali prêté, alors Dubois peut accueillir qu'on vende la bongoté, azela tamsou combien en avril, ton amé, au lieu Dubois azela, bapesi Dubois, en attendant, à Robunda na février, à Robunda na Fabio Wadley, mingi baebiete, azali, anglais, boxeur anglais, en amboka Angleterre, Fabio Wadley, azali, British champion, na français to benyango, champion d'Angleterre, to Britannic champion, ne to benyango champion du Congo, Fabio Wadley azali champion d'Angleterre. Fabio Wadley apola na nous combat mon côté
yango balobi ke Dubois akobunda na Fabio Wadley oyo azali numéro 1 na mboka Angleterre, et puis Fabio Wadley na top 10 ya monde, na top 10 ya monde Fabio Wadley akoki kozala ba 10e 11e na monde. Kasi Fabio Wadley azali domestic fighter. Domestic fighter eli koloba nini? Azali boxer moko domestique ya ndaku. Na niveau mondial nanu a confirmé te. Na niveau ya Angleterre azali top abeti presque ba boxer nyoso ya Angleterre ndi yango azali numéro 1 awa na mboka Angleterre, babengaka bango na anglais ba domestic fighter. Alors pour na Dubois ezali easy fight, combat moko facile, Dubois akobeta na ye déjà Fabio Wadley. Mais bobo sanate Fabio Wadley na polate azali pe mobali, ikofi moko na poids lourd ekoki ko changer pe combat pe Fabio Wadley azui pe akomi pe champion du monde netije ekolongwa Dubois ekokoma Fabio Wadley contre Bako Leto agite le gagnant na bango. Alors Fabio Wadley ezali chance na ye ya vie ya kobunda titre champion du monde apola te aza na rien à perdre. Mais yenda kokende otalisa chance na ye soka tie makasi ne aza mobali abeti Dubois azui ceinture. Mais côté expérience Dubois aza na expérience, Dubois azali boxeur mondial, mais Fabio Wadley azali boxeur domestique. Mais lokola balobi babunda na box eza makambu chance pe e kontaka likofi moko échanger Fabio Wadley akomi pe champion du monde. Mais kobunda na Dubois azana ba tout nyonso tout azana 70% ya chance Dubois ya kobeta Fabio Wadley. Fabio Wadley akozala kaka na 30% ya chance. Le 21 oyo bobo sanate Tyson Fury combat ezaka maintenu na Arabie Saoudite. Tyson Fury na Usyk combat retour na bango ekozana Arabie Saoudite le 21 décembre. Tyson Fury alobi yeba combat retour na ye epesaka ye force ya kobeta KO, alobi akobeta Usyk KO le 21 décembre oyo. Usyk akolala makale kale. Alors Usyk pe alobi ke Tyson Fury aza ko rêver, is dreaming. Tyson Fury is dreaming. Donc azali ko rêver akobeta e KO, yende akobeta Tyson Fury KO. Alors guerre ezali, Tyson Fury alobi akobeta Usyk KO, Usyk alobi aza ko rêver, yende Usyk akobeta Tyson Fury KO. Tokotala ngo kaka le 21 décembre wana tokosala ba analyse lisusu après combat, soki pe combat ekomi pembeni tokozonga tosala ba analyse kolakisa pe ba extrait ya ba entraînement na bango. Bobo sanate le 15 avril oyo Mike Tyson akobunda na Jake Paul. Jake Paul azali boxer te, Jake Paul azali youtuber, azali premier youtuber na monde oyo asala azaki na ba bonnet ebele koleka ba youtuber nyonso. Azaka na plus de 29 millions, plus de 30 millions d'abonnés koleka presque ba youtuber nyonso na monde. Azwa mbongo ebele na YouTube, ale akoti na box e foutie lisusu yepe moko mutazo promote combat oyo bakobunda na Mike Tyson, ye moko mutache mbongo bakobunda na Mike Tyson, ye moko mutorganizaka ba combat na ye, ba combat ne ekotsaka mbongo ebele. Yango moni Mike Tyson amoni kaka ke abunda na Jake Paul parce que ayebi ke kuna bakozwa mbongo ebele. Combat na bango ekobunda na ba chaîne na télévision te. Ba nyonso baza na Netflix. Ezaloza na Congo, na France, na Belgique, na États-Unis, partout. Sokoza abonné na Netflix, okotala combat wana ofele ekoleka na Netflix pour na abonné ya Netflix ofele ezali combat ya télévision te. Kasi ba condition ya combat eza komata se komata ndenge nalobaki na mikoleleki. Mike Tyson alobi bakobunda 12 rounds te, bakobunda 8 rounds. Ba condition Mike Tyson apesi sous condition na 8 rounds wana combat ya boxe ezalaka 3 minutes chaque round. Mike Tyson alobi bakobunda 2 minutes chaque round. Alors bayeko bakisa lisusu ba combat ya boxe babundaka na ba gants o babengi en anglais 10-11.
10-11 en anglais. Et là, ici, 10-11. Donc, en français, tu comprends, maman, bagan, ils ont 10 pouces. Donc, mon nez, ils ont 10 pouces. Kasi balobi, bako bunana bagan, il y a 10 pouces, bako bunana bagan, il y a 14 pouces. Donc, bagan, ils ont le sous-sous, moi, mon nez, ne koleka. Parce que, ils ont deux sortes de bagan, ou ba boxer, ba travailler. Gars, ou ba salaka sparring, ils ont 16-11. 16-11, ils en anglais, et là, ici, 16 pouces. Ou ba salaka entraînement, na ba sparring. Ou ba salaka sparring, et ça l'a 16-11, donc 16 pouces. Alors, on va pour le combat, et ça l'a 10-11, 10 pouces en français. Alors, Mark Tyson a lobby, Baluki, Babunda Nabaga Oyo, et Kozala na 14 pouces. Normalement, il fallait Babunda 10 pouces, Babunda 14 pouces, Babaki si volume yabagan. Parce que pour nous protéger, premièrement, nous protéger Mark Tyson pour l'âge. Mais bazo protéger pe Jack Paul parce que Jack Paul a sa boxerité ce qui va bundi na bagay à 10-11 donc ce qui a eu le confi à Mark Tyson moko akoyi ko boma Jack Paul ya moni ba bakisi volume ya bagan donc inge premier promoteur ya boxe na monde donc inga sali vidéo aza ko senga na Tarki Al-Archi son excellence Tarki Al-Archi aza ko ebsa Tarki Al-Archi dans un posa to travailler Tarki Al-Archi, nous allons pas tout travailler, totika histoire dans le monde. Donc, nous allons senga, na son excellence, Tarki Al-Archi, azo senga, va travailler. Donc, il a commis 97 ans. Donc, il a 97 ans, koli penza. Donc, il a na Zaïre, na combat ya Mohamed Ali, au Mobutu a 24 heures à quitter territoire congolais botala Mobutu ndenga zalaki donc ngayaki po ala kisaki mapeka ke yazali américain Mobutu apese 24 heures a quitté territoire congolais pe donc a quitté territoire congolais sans atala combat ya Mohamed Ali na George Foreman donc a koli penza azakolela na Tarki Al-Archi va travailler attendre ba combat quelques combats pour la Tarki Al-Archi Atika histoire. Toi la nama extrait donc nengazolela. Your Excellency, Turkey, I want to meet with you and make history together. Working together works. And I'm looking forward to great anticipation of meeting with you. Please set it up with Mauricio. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aparwana tokoti sikoyo na Martin Bakole. Martin Bakole mwana mboka congolais azana mama na komba mukwa na komba contre Agite Kabayele. Komba waneza makasi parce que Agite Kabayele azali na 25 combats 0 défaite avec à peu près 17 KO. Martin Bakole azali na 21 combats défaite moko contre Anta. Martin Bakole abete à peu près 13 KO. Alors, bakokutana, bango mibale, ezali combat ya makasi. Alors, balobaki combat ekobunda na décembre, mais eza confirmé parce que jusqu'à présent, Martin Bakole andimi kobunda na Kabayel, Kabayel pe andimi kobunda na Martin Bakole, baza kozela ba signer ba agreement, ba contrat de combat, ba clause ya combat, ba signer. Soki ba signer contrat agreement ya combat, nde bako tchape date mbala moko na place combat ekobunda. Toza kozela tant bako signer, nde toko yeba kosala ba analyse parce que non pas ki toko louer plateau moko spécial oyo toko inviter ba expert ya box bako zana biso na plateau spécial pour nous repesa ba analyse. Déjà bato baza kopesa nga ba analyse na mama ya CC neti champion Mohamed Engambe apesaki ba analyse na ye moyena lobango awo ezate maître Baina apesaki ba analyse na ye batebele baza kobenga nga baza kopesa ba analyse na bango pona combat ya Agite Kabayel na Martin Bakole. Alors tokozela soki komi prêt tokosala plateau spécial tokoyamba
Congolais 4 na plateau na moko 5 to sala analyse pour na combat ya Martin Bakole na Agite Kabayel. Mais bobo sanate Martin Bakole to sali émission oyo parce que guerre ya maloba ese bandi yebi boxe za ka maloba na ko beta yo ngala ko kweso kao ngala ko beta na 3 rounds. Guerre ya maloba e bandi Martin Bakole atindelaki Agite Kabayel maloba. Atindelaki Agite Kabayel maloba. Ayebise ke Agite Kabayel get ready a Martin Bakole de machine. Elingo laksana alobi en anglais Agite Kabayel get ready a Martin Bakole de machine. I'll knock you out. Martin Bakole atindeli Kabayel maloba. Ayebisi Kabayel ke Kabayel sala prêt. Ngala za Martin Bakole naza machine nakobeta yo kalo. Kabayel tanga zu message wana Kabayel aseki message à Martin Bakole. Kabayel amonyango eza pepele aseki yeba lobi nazara toujours prêt. Kabayel alobi nazara toujours prêt Martin Bakole. Ngala nazara toujours prêt. Na lala déjà na box, na lamuka déjà na box. Ato lobi na nga sikoyo. Torobetana Martin Bakole naza déjà prêt kobanga na yote toza kozela kaka to signer ba agreement komba ebunda okoyeba Kabayel azali nani komba ebandi déjà wa déjà première maloba attaque entre Kabayel na Martin Bakole tolanda nanu guerre ya Martin Bakole ndenge baza kopwaka na ba jeton yena Kabayel. Was sagst du eigentlich zu Martin Bakoles Ansage? Was hat er gesagt? Ah, so, war keine Ansage, war das süß. Big Kabayel, you're going to get it. Knockout. No one will run away from this. This is big machine, Martin Bakole. Knockout machine. Kabayel, be ready. Was ist? Ja, war süß. Das ist als Ansage. Agite Kabayel hat den Kampf angenommen. Der so, be ready, mach dich ready. Aber er hat vergessen, wir sind immer ready. Be born ready. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. Gute Herausforderung, auch mal selber sich als Sportler zu messen mit dem Besten. So, wenn man jetzt wieder so sieht, wie viele Leute Bakole meiden, ne? So wenn man das so intern mitkriegt in den Weltverbänden, wie viele Leute gegen ihn nicht boxen wollen. Aber für mich, wie gesagt, spielt das keine Rolle. Wir kämpfen gegen jeden. Ich habe egal, welcher Name jetzt auf dem Tisch liegt, ich stimme den Kampf an. Weil derjenige, der Weltmeister ist, muss auch sagen, ich habe die Besten der Welt geschlagen. Und deswegen sind wir auf dem richtigen Weg. Nasi Bolandi na pesi une explication. Martin Bakole abi a Martin Bakole I'm a machine. Get ready. Kabayel, sala prêt. Na Martin Bakole naza machine. Na I'll knock you out. Na robeta o kao. Kabayel a seki a Martin Bakole oza mwana nazaka toujours prêt. Na lala na lamuka na box prêt. Ataba lobi ngana osikoyo sans contrat. Donc okomona makambu na yo. Alors binomo bomoni na kendeki kotala ba fanatique ya Kabayel na ba commentaire ndenge ba chaki na miki kozwa des commentaires fanatique moko ya Kabayel alobi combat ya Martin Bakole eza lokola Mohamed Ali na George Foreman. Donc fanatique ya Kabayel alobi Martin Bakole azali George Foreman, Kabayel azali Mohamed Ali. Donc combat wana fanatique ya Kabayel alobi combat ya Kabayel na Martin Bakole ekosuka lokola combat ya Mohamed Ali na George Foreman Rambo Inichangu. Donc Kabayel akobeta Martin Bakole ndenge Mohamed Ali abeta George Foreman. Tokotala wana eza ba fanatique ya Kabayel. Fanatique musu ya Kabayel alobi ezali combat moko facile pour na Kabayel parce que akobeta Martin Bakole akolembisa ye na bapanzi na libumu ti tango kokoma ba 5e round Kabayel akofungwa mala moko akobeta Martin Bakole KO. Alors ba Congolais ba fanatique ya ba Congolais o balingaka Martin Bakole bino pe bocha ba commentaire bomoni kombe ko kende ndenge nini kuna déjà na mboka ya po Kabayel azali d'origine kurde mais azali allemand d'origine kurde kuna na fanatique moko na kurde pa lobi Martin Bakole azana 25 combats 0 défaite ko bunda na ye na Martin Bakole fanatique à Kabayel alobi Kabayel azali na 25 combats 0 défaite ko bunda na Martin Bakole Kabayel azokoma na 26 combats 0 défaite. Alors torito kapé ba Congolais bisika bozali
na États-Unis, France, Belgique, na Congo démocratique, Brazzaville, Angola, o balingaka Martin Bakole botsa ba commentaire. Pona bino bozomona ezali ndenge nini. Est-ce que ba fanatique ya Kabayel makambo balobi eza komba ya George Foreman na Mohamed Ali. Eza komba Kabayel ako menacer na ba 7e round na ko KO. Kabayel azokoma na 26-0. Alors ba fanatique ya Martin Bakole bolobi nini botsa ba commentaire, bolobi nini est-ce que kosuka ndeni bozomona ekosuka ndeni. Pona yango ba yebi Kabayel te nazotela bino ba extrait ya komba ya Kabayel mibale oyo abundaki na suka abundaki na Frank Sanchez azali kibe wana banda box ya poids lourd na polate mutu aliboso abetaki KO ezali Kabayel abundaki na Makhmudov azali Ris. Alors abetaki pe Ris wana engambe KO. Alors totala to comparer bakoma ya Kabayel nazwi bakoma na mibale ya suka nazwi pe bakoma ya Martin Bakole mibale ya suka to comparer sikoyo Martin Bakole nazwi bakoma na abundaki na Takam na oyo abundaki na Jared Anderson to comparer alors botsa ba commentaire to landa extrait ya deux combats ya Kabayel. Very tough fight to call this one. Just Sanchez is very sharp with his punches, you know. Division, it's been so top heavy over the years. Oh, nice right hand. Happening very soon, and once that unfolds, there's going to be options. Busy. We've seen before. He's such a good fighter, Sanchez. A great job from Kabayel. Then he can fire that uppercut through. Talma, we're a few years off potentially with him, but taking effect on Sanchez. Start from Kabayel. I like him being on the front foot, but. How long Sanchez will stay on the retreat? He can't be. Top shots coming back. I don't like this from Sanchez. I don't think there's any need to be here. Lovely shot. But we know exactly what he's prepared to do. I think he knows he's trying to put a dent. Fight against Junior Fon doesn't look as mobile as he has. Very good in their approach to boxing. Is hit and not backwards, I would think. Backwards and big. Has to be careful though. One right hand from Sanchez. I like the body attacks first. Start downstairs. What is that? Because of that trouble with that right knee. So also the trainer for Canelo Alvarez. Almost allowed Makhmudov to tire himself. Second straight fight here in Saudi. Looks angry, doesn't he? He looks uncomfortable, he really does, Sanchez. Great work from Kabayel. Joseph, this seems like a similar style. Meanwhile, he's eating. Now and again, he'll take his feet out of range, but... From Kabayel. Kabayel's corner, very relaxed, very calm, the body like... And he moved very awkwardly right at the end of the previous leg. It looks very unsteady. Kabayel just shakes it off and comes straight back. He's running backwards on a treadmill to prepare for what he's doing. Just asking the question, is there anything that Sanchez... Just moving around, you know, natural way that Kabayel likes to fight. This is his bread and butter. This much pressure. Oh, good right. He can turn your lights off, Sanchez. Considering the shape that knee looks to be in, even now, the motor on this guy's incredible. Wow. Train coming towards you. He's like a freight train. A long way to go. Can't count Frank Sanchez out yet. Oh. Strategy big. Fire with fire. On top. And he's put him down again. Stopped Frank Sanchez. What a great performance. You know, all these body shots that he was in front of Sanchez, like harassed, didn't let him for him. Yeah, definitely. Like you spotted it, the shape, you can see what it means to the German there. Kabayel. Yeah, needs to bring his right foot across. He just let Makhmudov off out of the corner. He could have put the right foot for a big right hand. In Riyadh, it's cooled down. Oh, block though there from Bakole. There's the right hand here of the second round of this lot. There it was there, look, that's a super shot. In style. Carlos Takam, he's on very wobbly legs. He's got a big shot again, went in there from Bakole. Bakole, I think he's looking for the finish here.
Takam in full defence mode at the moment. Making as many as he has. Yeah. Been wobbly now for quite some time. Yeah, you just wait. More distress for Carlos. Trying to keep his distance from... Oh, great body shots. Knows whatsoever. Bacoli can sense the finish. And he steps in, he stops it. Lee Every stops it. Nasi bolandi bomoni ne Kabael abundaka. Bomoni nege Bakola abundaka. Alors, baba ebaki Kabael tena ba Congolais. Ba fanatique ya Martin Bakola bisika nyoso bozali. Botsa ba commentaire, botsa bomoni combien ko za ndenge nini. Kabael ko gagner. Martin Bakola ko gagner. Na kaoto na ba point. Bosa ba analyse na bino na se na ba commentaire. Bosa ba analyse. Alors, problème moko naza ko se soucier. Martin Bakola zane na Kinshasa. Kokendeka makambu ya Luge Bar na Fungoli, kokende makambu ya état généraux ya justice, kokende ba concert to ba théâtre. Alors Kabael aza ko s'entraîner dur. Aza ko sala entraînement chaque jour dur. Alors Kabael aza ko s'entraîner, mais Martin Bakola position tozali koyeba te, muninga aza ko s'entraîner. Molimbi sinaoka kike Martin Bakola pe azali ko s'entraîner kuna na Congo. Alors na naza ko luka ba entraînement Martin Bakola nazali ko mona te ba entraînement ba bwaka ba flash po ba fanatique no ba mona Kabael azo bwaka azo s'entraîner depuis kaka ndima ki komala Martin Bakola. Kabael azo tika tante entraînement chaque jour, aza ko lala na gym na nukutu balobi te ke contrat jour ko bundame Kabael aza ko lala na gym pour entraînement parce que Kabael a yebi ke comment wana eko changer vie na ye eko changer le gagnant Martin Bakola akokuta na mbala moko na Dibwa soki Dibwa Paulina Fabio Wadley o anglais akokuta na Fabio donc nenge zali boy d'ici avril en tout cas Martin Bakola na Kabael va rebunda titre mondial. Alors, les gagnants Bakola na Kabael a requérement na titre mondial. Les a sérieux. Oh, y'a ko gagné parce que sentir wana ba bengi IBF, International Boxing Federation, on en français to bengi IBF. On va benga IBF na français, International Fédération Internationale de Boxe. Sentir wana alinga kaba jete aza sentir o soka lobi okobundana mutuboy ata boche ba mbongo bakanai ye soka lobi okobundana Martin Bakola okoboya te okobunda sentir wana zaka mamba kanai te aza lokola WBC te WC te ba bakanai na ba WBA ba WBO e ba sentir wana za mo na bakanai mais IBF sentir wana zaka na kanai te. Alors eza chance ya Martin Bakola na Agit Kabael oya ko gagner amoni ba millions parce que ko bundana Dibwa okoki kozwa 5 millions de dollars mbala moko to 10 millions de dollars vie changer. Alors Kabael yango azo sentir que akolinga te a perdre combat ona Martin Bakola yango a doubler l'entraînement na ye makasi. Alors Martin Bakola toi na posa to mona pe ndenge nini oza s'entraîner na kinpo toza komono kaka oza na ba Luge Bar na yo oza na ba théâtre oza na ba états généraux o continue mamba kolandaka gouvernement fachi bata gouvernement ba kopesa eloko te Martin Bakola so o gagner Kabael Martin Bakola déjà ko bunana Kabael éliminatoire ozo ba 1 million. Soko kudana Dibwa yo moko yebe ko ba 5 millions pe ba 10 millions en Arabie Saoudite. Félix Tshisekedi ba ministre ba otika la jamais ko peso 1 million. Ba ko peso ba miette ba 100 000, ba 150 000, ba 200 000. Ba otika jamais ko peso ba 10 millions eza carrière na yo. Profitez pe Chodriko. Ne ba lobaka na ba musicien profitez pe Chodriko. Kabael azola la taza ko s'entraîner. Alors bonne chance. Na Martin Bakola na Kabael que le meilleur gagne. Mais en tant que Congolais, tout ça n'a pas ça. Martin Bakola a gagné Kabael, a gagné Dibwa, a na ceinture na Congo. Bobo Sanate, Martin Bakola a sala sparring na Tyson Fury, na Joshua.
Kabael pe asala entraînement na Tyson Fury na Joshua. Donc bango tu baleka ligne moko. Kabael asala entraînement na Tyson Fury. Asala pe entraînement na Joshua na Dubois. Kabael pe asala entraînement na Tyson Fury na Joshua. Alors, eza combat ya ba sparring partenaire mi balé o baleka nzela moko o pe bazo sala kanai. Alors, éliminatoire na bango kanai na mayo wo. Oya go gagner l'éliminatoire na bango. Vina e échanger a komi millionnaire à vie ti ba kokololo na ba kokololo na ye. Ngai souena nga eza Martin Bakola gagner pas mona mboka, mais nga attaque analyste na saka analyste au milieu du village. Na ko pesa ba point de vue na ngai ndenge nini Kabael ako gagner Martin Bakoli. Na ko pesa pe ba point analyste na nga ndenge nini Martin Bakoli ako gagner Kabael. Analyste azalaka bongo. Alors yango pona zala analyste moko netre na komba wana tokobengisa des analystes mususu bango pe tosala débat na plateau et kozala spécial débat ya boxe na le salamate na Congo et kozala mbala liboso débat spécial ya boxe parce que eza combat ya munene ya Martin Bakoli ya vie banda bandi boxe na ye o ezali premier combat neza neti demi-finale ouais bango demi-finale même na football ya coupe du monde to ya coupe d'Afrique to ya coupe d'Europe to ya Champions League bino mo batu bolandaka football boyebi ke demi-finale elekaka même finale parce que batu basalaka fort na demi-finale match ezalaka makasi po mutu nyonso aza na posa koma ata finale ata na finale akozwa te mais pourviki akomaki finale mondiale. Alors demi-finale ezali combat ya makasi ya Martin Bakoli na Kabael yango na kopengisa ba expert tokovanda na plateau moko spécial plateau penza bokomona plateau ya poto entre plateau tokolue plateau ya DM5 to ya even above tokolue plateau wana poto sala analyse wana. Alors nakobosana te ko souhaiter ba bon anniversaire ba happy birthday nanga anniversaire na Petit Papo. Petit Papo azalaki pire petit à Niarkos avant d'aller na Orléans en France. Petit Papo azo fêté anniversaire na ye le 11 novembre oyo yango na profiter na occasion oyo na souhaité Petit Papo ba bon anniversaire, happy birthday Petit Papo from Leader Mishonoka, aspect spirituel bopeto nanzoto pe na molimo. Petit Papo, let the Lord bless you and accomplish your dreams. Petit Papo baembae Petit Papo nanzembo ya dernier coup de sifflet ngana zelaka. Merci pour na lelo ezaki wabino Mishonoka aspect spirituel bopeto nanzoto pe na molimo. Soki na no s'abonner na page na biso te, s'abonner na page na biso, partager émission na biso, ezali contribution na yo pour na émission oyo, pour na chaîne na biso ya YouTube As TV Media, soko partager ngo na ba groupe WhatsApp, na Facebook na yo. En tout cas, to resengo kaka merci pe nzambe a pambola yo. To saka pe émission dépêche actualité à temps réel na système ya buka lelo. Lamba lelo, lia lelo. Quand ezaki présenté na moko Mishonoka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Pona lelo tosuki awa Kao Tech. Bye bye. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Biba million Namboka Andela ezate Dele sage
replay azali kolela Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.